Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. « 9 octobre 2016. Kinga Kati. L'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, a instruit avec insistance les membres du bureau politique de la MP sur la mise en place d'une cellule de coordination électorale de la majorité présidentielle. Le rôle de cette cellule de coordination est effectivement d'aider les partis politiques de la majorité à l'unisson à pouvoir disposer d'un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. Lundi 9 janvier 2017, le secrétariat général de la majorité présidentielle matérialise l'instruction de l'autorité morale avec le lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle, MP. L'invitation est lancée. Les présidents des partis politiques membres et alliés de la MP, les personnalités politiques indépendantes, les présidents des associations affiliées, tous 14 heures au chapiteau de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe pour le lancement officiel de la centrale électorale de la MP. Le processus électoral est à marche en RDC. Et sur instruction de l'autorité morale, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la majorité présidentielle se prépare à la victoire finale. Lundi 9 janvier 2017, 14h, chapiteau de l'hôtel Pullman. Lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Le rendez-vous est pris. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our products contain high-quality natural ingredients with no harsh chemicals. Our mission is to help you achieve flawless, beautiful skin. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. We are proud to share our products with you. Live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. Invité Just TV, Jessica Toka, Manasseh Lelo ainsi que le groupe Living Waters Music. Adresse KLM Ministries 117 Bush Cove, Tottenham, London N17 6UR. Droit d'entrée 15 livres. Nos billets sont déjà en vente. Contactez-nous. Plus 44 744 88 64 290 ou alors plus 44 74 053 22 375. Bouya et Bélé de Kourisankolo. Alors bonjour, c'est votre humble serviteur le pasteur Bienvenu Messanin. Je suis kabiliste, communicateur de la diaspora et président de la Jokaka dans la diaspora, plus précisément dans la Angleterre, dirigé par le président Fabrice Zumbi, Moukili Mobimba. Alors,
actualité lelo tozali na journée où tozoloba visitation divine ezobanda lelo sur DB Haley Road na Edmonton. Donc ezobanda lelo na 18h. Alors tozokota na actualité na biso tolanda général Kanyama na mitingo apesaki alors princesse reportage. Et tokoki kopesa ba explication ebele awa te. Yo tikotala lisusu makambo esalami na prison ya Makala ezali kopesa biso pasi mingi puisque bato esengeli basala mosala ezali nde biso banso ndenge totelemi awa bakonzi bakosala mosala bisika na biso te biso tokosala mosala po ete population basepela bakonzi bazala na esengo ke misala baza kopesa ezali kosalama mpona yango amemoire ya bandeko na biso ezala baoyo ateni ezala bapopulation oyo babongisi bomoi na bango toko observer 1 minute de silence en mémoire ya bandeko na biso. Merci. Baninga na musala lelo tokutani awa dimanche botomeka kosala rappel ya makambo oyo moko na moko azali sanse koyeba yango tokolobela likambo nini awa nauti koexplike situation générale oyo tozali na yango mikolo oyo na kati ya Kinshasa tokolobela makambo etali service intérieur tokolobela makambo ya discipline tokolobela makambo etali apolitisme tokosukisa na patriotisme tokozala na divers na pesi situation générale awa nalobi tokolobela makambo etali service intérieur discipline apolitisme patriotisme et tokosukisa na divers. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous venons de suivre Général Kanyama, bon meeting à Pesaki. Alors opération kaka ezali kaka kanga prisonnier, bandeko bakimi ko kanga bango, faut pas dans la prison parce que ce sont des criminels. Alors va pour ezali. Alors on a rolo bango ebele concernant masolo tout ça là. Alors tout le monde nous va œuvre à notre maman ou balobiki à la demande du peuple, maman Olive Lembe Kabila, va œuvre tout ça là. Oyo afungulisi place msusi ya hôpital ya Kitoko oyo binomo bomona. Alors princesse reportage. C'est une réalité et c'est prouvé. Il est désormais possible d'effectuer des opérations à cœur ouvert en République démocratique du Congo.
Une année après son inauguration par la première dame de la République démocratique du Congo, le centre chirurgie cardiaque est opérationnel. 2 premières opérations exécutées sur 2 patientes par des médecins congolais, français et belges se sont déroulées sans aucun problème. La première dame, initiatrice de ce projet, a fait le déplacement vers le centre des chirurgies cardiaques pour se rendre compte de l'évolution de l'état de ces malades opérés. La première dame de la République démocratique du Congo au chevet de 2 premières patientes du centre des chirurgies cardiaques dont elle est initiatrice. Cette visite de compassion intervient 24 heures après les interventions exécutées avec succès par une équipe de médecins congolais, belges et français. Il était donc opportun pour l'épouse du chef de l'État de se rendre compte de l'évolution de l'état de santé des patientes opérées. Aux côtés des patientes, l'épouse du chef de l'État passe des moments d'intenses émotions. Merci beaucoup. Ah bon? Ah bon? En moyenne, il faut compter une 8aine de jours. Mais il faut aussi que le traitement anticoagulant marche bien et on va attendre que tout soit parfaitement réglé. Donc c'est au minimum 8 jours. Émus, ces malades implorent la grâce de Dieu en faveur du couple présidentiel. Juste après, Marie-Olive Lembe Kabila signe le livre d'or du centre et va à la rencontre des membres des familles de 2 patientes. La réalisation de ce projet d'opération à cœur ouvert en République démocratique du Congo est un motif de satisfaction pour Marie-Olive Lembe Kabila. Ce centre, doté des appareils ultramodernes, répond aux normes internationales. Naza na sentiment ya esengo, mais avec beaucoup d'émotion. Je ne peux que kotonda Nzambe na ndenge asalisi biso pour que ba œuvre oyo bino moko bozomona eza la réalité. La première mission chirurgicale cardiaque est une réussite. Elle mérite d'être immortalisée. Un champagne a été sablé à l'occasion. Kasi ezali le 17 mai jour afine la kotaki na Kinshasa donc tozo fetango lelo biso bakadogo toyaki Kinshasa mukolo onde tobenganaki oyo azalaki tobengaki muta 32 ans oyo azoki biso na dictature lelo omoni lelo yo nde tosangani bajene oyo tu baosoutenir Kabila biso tu lelo toye na nsima Joseph Kabila toye na nsima Henri Mobasakani mpo tolakisa diaspora bana poto oyo bazomona ke Joseph Kabila aza na batu te na nsima na ye aza na batu soki yo ozokanisa keno yo oza na Joseph Kabila awa na kini bino nde bobengaki Kanambe aza Kanambe te Joseph Kabila aza leader ape kotikala leader na kati ya mboka oyo. Est-ce que vous assurez que l'élection sera en 2017? Bon, souci nangai premièrement en tant que démocrate, élection salama. Mais par côté m'zoupe, pour ça n'a pas élection salama nangote. Donc il y a un référendum parce que c'est article 5 de la Constitution. Joseph Kabila a changé la Constitution te. Ba na poto bo tchanga na motori na bino boye kayango. Na yebisi bino ete o eza Kinshasa eza mboka ya Kabila. Chou Kabila a libéré ki mboko yango lelo. Lelo biso tolobi ba na Congo donc il y a un référendum. Excellence à Tundu Alobaki, doit soutenir hier. Ce qui est l'élection aux États Joseph Kabila, mais puis surtout à la Joseph Kabila, tu as un référendum. Et bon, c'est l'élection ça la tête. C'est l'élection ça État Joseph Kabila. Bon, c'est l'élection ça la tête. C'est l'élection ça tête. C'est l'élection ça tête. Et tu as tout et tu as biso ba Congolais, biso ba tout voté qui est. Pour ba tout ba lo ba ke, ye Joseph Kabila, azana ba tout et. Biso ba tout, tu ba nyama. Alors, welcome back to Welcome TV, by Image, Yango Mongozoloba. Alors, au moment où vraiment maman Olive Zosala, en tout cas, Atabino Mongomandeko, Atabazara Motea Mabe, Oyo Peno Ndimaete. Alors, j'ai dit, parce que j'ai dit, na Victoria, na Koutelagina, 3 petits mots, il y a des combattants, parce qu'il y a une fille,
Alors, tu as moni nga ba pecha ba mbamu ba crier ah pasta comment collabo donc ça n'a pas passé. Nga bité na collabo te nazali kabiliste et puis nazali président Adjokaka. Oh mais non pasta. Yo comme collabo nga ah. Siko tango bazolo ba pecha ba za très brutal. Mais et pas nga bazali ka calme na kanda na bango. Na apaiser bango esprit. Alors ba petit et nous pasta nga ndo na comprendre te ba pasta. Vous appelez rien. Nous avons des amendements en ligne pour l'année. C'est comme bango ba yebi ndenge nini kinga na zozo rien. Pour bazar la magie parce que nous tous on a rien. Tala ba bio na zo laksa. Nous tala ba mokamodo ba risque na zo compte donc na zozo rien ba yebi comment. Donc cela veut dire ils ont battu délai donc nous on a collaboré c'est les bango bazar on va collaborer ba yebi ba information. Donc il y a un ami qui a un verset biblique. Même si peut-être le monde peut être le bien qui nous a dit que comment ça Kabila. Donc là, c'est peut-être bien que quand ça président Kabila ça n'a pas été belé, n'a pas été bandima risque pour la tina naïe. Alors ils ont pas manqué pour on a bien la banque zamba au sala. Alors ils sont là, ma petit ma banda on les gars la banque awa, ba pesa ba mission la banque on dinga ba jeunesse ya bien, mais c'est quoi yo, mon kili et qui ici banque dans les vides, mais l'avenir et on peut s'amuser à raison. Alors nous allons lire un verset dans la Bible. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11 de la Bible nous dit que Dieu a formulé les projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dans Jérémie 29 11, la Bible le dit clair, Nzambe oyakela likolo na se. Donc, à sala biso ba projet ya malamu ya kimia et puis pour la couper ça biso avenir moko meilleur. Donc cela veut dire même si peut-être mutuso qui a moni ngai passer devenu a okanisa pour ka moni ngani tisikonya na zoli la télévision moni nga kanisinga. Mutuso ko kanisa ngai même si peut-être même nga shina ngai akanisinga. Mutuso ko kanisa ngai même si peut-être ngile biso sans quelque chose kaka pona ngai et pas na ngai nde akanisinga. Mais il y a une personne, le créateur du ciel et de la terre. Oyo akela likolo na se. Oyo akela ngana yo, oyo simba souffle de vie à biso surtout. Cette personne, donc ngai pasteur bienvenu, na yo ozola nanga sokoza moto lingaka nzambe, oza na pensée na ye, akanisaka yo à chaque fois. Et non, pour na projet ya malere na vie na yo, mais pour na projet moko ya paix, na ya bonheur, pour na yo mener une vie paisible dans l'avenir. Peut-être tu peux dire que non, moi je ne connais pas l'avenir. Avenir na yebite, mais je vais te dire, et l'avenir, muto yebi avenir. Yende muto yebi avenir yanga na yo. Bien aimé na yeko challenge yo na après-midi na lelo, o chango na mutu na yo, il faut toujours commencer à faire du bien dans ta vie. Commencez à aimer Dieu. Commencez à faire de bonnes choses dans ta vie. Aimez-vous les uns les autres. Vous en avez bolingo. La haine, ça ne vient pas de Dieu. L'hypocrisie, ça ne vient pas de Dieu. Zala na hypocrisie. Longola hypocrisie na vie na yo. Longola bondo ki na kati na vie na yo. Longola ba arrière pensée ko kanise na muntu mabe na kati na vie na yo. Parce que ce que nous sommes en train de faire dans cette terre, un jour, l'Éternel, le Créateur, c'est lui qui nous a créés, va nous demander. Alors, on a un challenge que banal lelo, banda koyeba yango. Et celui qui a créé les cieux et la terre, a yebi ba pensée nanga, a yebi ba projet ya malamu, asala ba projet ya malamu pour na vie nanga na yo. Ba projet ya bonheur, ya mabeti. Ba projet oyo et comme yo na succès dans l'avenir. Ba projet oyo et comme yo na élévation et continue à niveau mosusu dans l'avenir. Et ça Nzambe assez à planifier yango déjà. Oko ça les fonté. Et ça biloko oyo na lobi ke mutu yo o yebi avenir. Comme nous dit la Bible. N'attendez la Bible na Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie 29 c'est dans l'Ancien Testament, la Bible dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, il y a un projet où on a sala pour natina la yo. Si vous avez
Abi ngai moko nzambe. O na kela makambo nyonso tu na yebi makambo malamu o na sala po na vie na yo makambo mabete. Et puis na lobi ke na sala makambo oyo ko ameme e ko amena yo oza na espérance moko abi oza na vie moko ya bien. Yango nzembo mikolo ezorenie o balobi tango mokili boyaka petango lola etombolaka e tango mokili boyaka e petango lola etombolaka e nalingi Yesu bayeba kombo ya nzambe na ngai nzambe oyo abenga ngai alapa ngai akotika ngate ya nandimi Yesu bayeba kombo ya nzambe na ngai nzambe oyo abenga ngai asalela uta bo mwana na nga tango akitaka papa donc tango nzambe akitaka na nkembo donc abebisaka nyonso soki yo ndimi makambo nga azoloba loba ame aussi kozali yango nayebisi bandeko à partir donc ya next week de tozobanda donc chaque lundi na 16h baprogramme ya bien ezozala ana kati na Welcome TV à partir ya 16h donc baprédication baparole prophétique ekoyeba kopambola libota na nzambe alors nazongela bino ere moko tolandana bainformation oyo natikeli bino awa bongo nsima tokoyeba se kocontinue. God bless you. Esili mopepe moko te ekokanga tournoi cohésion nationale cadre moko kaka ya masano ya ndembo etikala pona bilenge ya commune ya Ngaliema kotala engagement ya bilenge bango moko pe komipesa initiateur Papi Tamba. Sima ya 6 éditions mokoka o eleka na succès makasi terrain Mutubile Santos na Mbiza Delvaux et yambaki dimanche 21 mai et tulku ya batu o bayaki ko assister na lancement officiel ya 7e édition ezalaki lancé na ministre sport Papi Nyango o alaki ko accompagner édition o tina suka na présence ya bakonzi ya ndenge na ndenge lokola Henri Movasakani pe ba notable ya commune ya Ngaliema. Première journée équipe FC Masiala Panouana qui makasi na Qatar. Score final, Qatar ebaki na kolonga na 3-2. Kota la lolenge stade municipal ya Mbiza Delvaux et Tondaki pe ambiance kitoko o ezalaki na terrain. Initiateur Papi Tamba atondi nzambe pe asengi na bilenge ya kokoba na discipline pambate masano ya ndembo ekomi kotombola mabota pe bikolo ebele. Ya nzambe kosala na motema bien. So ça les locaux, on a la communion sincère. Résultat dans les alagabo. Dans le monde où on tricher dans l'union, on va tricher dans Nzambe. Et là on va le remettre sous soutien. Na yebso ezala Nzambe. Parce que Babylone va boy sans policiers ailleurs. So Nzambe azate créé à badega makasi. Non. La yebso que la communion est sincère. C'est juste ça. L'essentiel est que base pas constater que ce qui est vers Bango, Osana Bango, Osana Bango, ou sincère. Le reste, ça suit. Il y a un mot qui a mingi depo, le lancement, il y a 7e édition. Moi, je suis allé qui est la première, 2e édition, d'accord, répondre à ma question. Dans le Basuni, pour 6 éditions, c'est déjà prévu à ma casse collée. Mais dans la pour un lancement, et comme on banque ça, comme à la finale, ce qui est au bêta mata IRT. Je me demande sur le stade Oyo, la finale, c'est Batoua Okoka. Non, prière et Zalika à Moko, jeunesse va continuer à comprendre que l'Oko Oto Sala. Parce que le sport ou football est comme une grande industrie. Ba jogo ebele, ba osunga ba famille te ba quartier. Bikoloka nini ya bal. Alors, mutu na mutu, ana domaine na ye oyo akoyi ko apporter jeunesse. Moi, j'ai choisi le football et je peux vous le dire qu'à travers le tournoi, les Anaba, les jeunes sont lobby baye banagité, le baye banaba ami. À travers le tournoi, les jeunes sont qui naba club T, les lobby sont club. Donc ça n'apporte quelque chose de positif. 40 équipes, il y a différents quartiers, il y a commune Yangalié Mandé qui participer à la 7e édition du tournoi cohésion nationale. Puis première journée, Oyo, 2 matchs ezalaki prévus. Au Qatar à Longi Masial na 3-2. P Étoile de Maninga champion à 6e édition ou à Longi na forfait contre FC qui cherche. Tolobi, Thibaut Koyoka.
Kin Live, magazine proche des Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ezalaki cérémonie haute en couleur de roi Venda Tony Ramabulana ayambaki Fabrice Zombi représentant ya union ya ba chef traditionnel ya Afrique australe na village Venda kuna en Afrique du Sud. Liboso ya bakonzi ya l'État ndakisa gouverneur ya ville ya Lupompo en Afrique du Sud pe ba chef traditionnel ya ndenge na ndenge 3 points essentiels nde ezalaki abordé. Ndenge nini bako redynamiser pouvoir traditionnel na Afrika mobimba koluka bomoko kati na bango ba chef traditionnel pe likambo ya xénophobie oyo ezalaki kosalama na Afrique du Sud. Point munene o Fabrice Zombi asolvaki pambate ba Congolais bazali parmi ba victimes ya makambo mabe o ezalaki kosalema. Nyonso elekaki malamu kasi bapesaki message commun ya ba chef traditionnel ya Afrique na peuple sud-africain bayeba na kolinga ba Congolais pe ba Africain mususu oyo bazali konyokola na mboka na bango pambate ata président Mandela tango azalaki na bomoi azalaki kobunda na tina ya bomoko kati na bato. Roi Venda apesaki losako na mwana mboka Congo Fabrice Zombi pe gouverneur ya Limpopo ayebaki na koencourager ye na o etali lutte o azali komene na kolukaka bomoko kati na peuple africain. Lokola Congolais pe na koluka unité kati na bana mboka, Fabrice Zombi ayebaki na kokutana na ba combattant na tina ya koluka bomoko moko kati ya ba leader ya ba combattant na Afrique du Sud Bishop Élysée ye asilaki kosenga bolimbisi na bana ekolo Congo oyo alobela mabe bana Congo batambisa makana rumeur mais information. Je demandais pardon à tout le monde. Na papa Kizenga, na papa Tshisekedi, na ba musiciens chrétiens, ba musiciens profanes, na ba Nyonso. Mais les gens veulent seulement s'appuyer na président Kabila. Je suis désolé. Nga kosenga pardon ça pour mon spirituel. Je suis un homme de Dieu. Dans ma relation avec Dieu, à travers mes prières, Dieu m'a dit quelque chose. Mais basa na nzambe poto za mi komi kitisa. Ata moi na nzambe poto komi kitisa. Batanga acte 23 et 4. Oya lingi ayoko balobaka mabe ya mutu atambusaka mboka te. Bible mutu elobi yango. Esengeli boyeba que ce jour ya Fabrice Zombi na Afrique du Sud ezalaki na mutu ya mingi pe bozongi na ye na Kinshasa ezalaki na sengo pamba te mission oyo akendelaki elekaki malamu. Tolobi Tiboko yoka. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our products contain high-quality natural ingredients with no harsh chemicals. Our mission is to help you achieve flawless, beautiful skin. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. We are proud to share our products with you.